mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Bon, na évité na bosani mato ya mertikolo nga vraiment na Bible na yebi makambo te. Je peux avoir la confusion, c'est parce que Nasa la confusion et l'homme bonjour Adjab Biki na fait beaucoup maka Explique goza yaku lobi suba ko tuna yo oko tato sunde ndenge bende batwa tatone mama na ye Yohan frère à la Bible. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion, il y a produit na yo e dans le monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétienne, toujours vos amis. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonsoir vos partout dans le monde entier. Bolandaka www.lesnazariens.com. Site OEPSA Cabino d'information ya malamu nulle part ailleurs kaka na kati ya les Nazariens. Moi c'est votre frère Gilardel Luanga. Motozo présenter émission ya dimanche ya mokolo ya lelo. Nazanga mokote na sima caméra na moni JP Dionge motozo benda ba dimanche kitoko obozali kolanda na dimanche ya lelo. Et to yeli susu na rubrique malamu oyo esangisaka biso tu ba chrétien partout dans le monde entier. Et ça n'y a pas biso pour la masolo. Il y a Bible pour la connaissance. Bible l'objet, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc tu connais solo solo kosi kola biso solo ko pesa biso solution. Awa boli komona tozali na commune ya Kimbanseke place ko kiti pour na kotuna ba chrétien moko ba pesa biso biano et na sengi élément moko na régime après tokozonga pona kobeta maso Pinzolina vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basusuki na sina komi sedi
comprendre esengeli bolela te. Banzete misato balonaki na zamba, batuni nzete basala na yo nini ye. Nzete alobi nga tango na kokola, bokatanga ebongo bosala boka. Nazalaka nanga na ndako ya roi, na kasi nanga batia na ekolaki nzete bakati yango, basaleli yango ndako ya bameme. Kabosanaki qu'il y a un roi de roi, Yesu abotamaki na ndako ya bameme. Bamemelaki ye bawolo bamemelaki ye bawolo bamalasi, bamemelaki ye bawolo ba argent. Tala lolenge Yesu alingaka yo. Merci beaucoup bozalaki ebele mpona kolanda élément oyo esali plaisir na la précieuse sainte de l'éternel, la sœur Tiffany Mokwa, la présidente du parlement céleste. Esali plaisir na pasteur à moi, le pasteur Vincent Makela Meshak bisika aza kolanda ngai. Esali plaisir na ba amoureux du Christ ya les Nazariens partout na monde entier boza kolanda ngai na moment oyo. Nebete boza komitina sujet ya mokolo lelo ezali nini? Eza nango simple, eza basi te, eza makasi te, eza simple. Na ye na deux sujets ya pete ya facile comme bonjour mpona eli bino na dimanche ya mokolo lelo. Eza kaka deux sujets ya pamba ya liboso nalingi napesa liboso ezali Jean-Baptiste o biso to ba chrétien toyebi azalaki mobatisi oyo abatisaki le grand pasteur Jésus-Christ, papa na ye na mama na ye kombo na bango nene, kombo ya papa ya Jean-Baptiste na kombo ya mama ya Jean-Baptiste, kombo na bango ezali nene. Nebi ete bokomi bisika bozali ya mibale ezali Jacob na bana nyonso oyo abotaki, mwana nini oyo apesaki tunique ya multicouleur. Tolingi toyeba nga nayebi te, tokota na terrain na balabala kotuna mutu moko apres tokozwa biyano tokozonga mpona kobeta masolo yango. Suivez. Kasi moko bapisaka na moto yo lingi, ngana nzima na pesa na masiya wazali kita moko kati ya motema, ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo elobisinga oyo ozali mpona ngai. Natali somo ya bato te kasi monene na yo masiya Omona ma Florence, ça semble pas prophète Dada. Et puis c'est bien comme la combo au royaume de Dieu. Ah maman, tolingi toyeba Jean-Baptiste Yohan Mobatisi oyo abatisaki yet Jean-Baptiste kombo papa na ye na mama na ye eza nene. Tolingi toyeba kombo ya papa ya Jean-Baptiste na kombo ya mama ya Jean-Baptiste ezalaki nene. Kombo ezalaki nani? Marie Madeleine. Ya mibale ezali Jacob na bana ne nyonso oyo abotaki, mwana nini oyo apesaki tunique ya multicouleur. Tolingi toyeba mama apesa na mwana kombo esa. Merci, bonjour. Kombo nangai papa Denis Emene. Ensemble la église ya tolingi toyeba papa ya Jean-Baptiste na mama ya Jean-Baptiste kombo na bango nani? Papa ya Jean-Baptiste kombo na ye Zacharie. Bongo mama na ye? Mama na ye kombo ne Marie de Magdala.
Merci beaucoup. Deuxième question na biso ezali na bana nyonso ya Jacob. Mwana nini oyo Jacob apesaki tunique ya multicolore. Tolingi toyeba. Na bana nyonso oyo ya Jacob, moto oyo apesaki tunique ya multicolore ezalaki Joseph. Comme Petit Jean. Petit Jean. Petit Jean afandi na ekole. Et tolingi toyeba Jean-Baptiste oyo abatisaki Yesu na komba papa na ye na komba mama na ye ezali nani? Jean-Baptiste oyo abatisaki papa na ye na mama na ye. Bon, nayebi te na bosani. Merci beaucoup. Deuxième question na biso ezali na bana nyonso ya Jacob oyo abotaki mwana nini Jacob apesaki mato ya multicolore. Mato ya multicolore. Nga vraiment na Bible nayebi makambo te. Kombo na ngai Michel Madaïla nasambeli na plein évangile temple du grand roi eza situé na Avenue Maswa awa. Merci beaucoup tolingi toyeba Jean-Baptiste oyo abatisaki Yesu Kristo kombo papa na ye na kombo mama ezali nani? Kombo ya papa ya Jean-Baptiste ezali Zacharie, kombo ya mama na ye ezali Elisabeth. Merci beaucoup. Deuxième question na biso ezali na bana nyonso ya Jacob. Tolingi toyeba mwana nino Jacob apesaki tunique ya multicolore. Mwana oyo Jacob apesaki tunique ya multicolore ezalaki Joseph. Kombo na nga monsieur Ismaël soit na dude na prier aka na plein évangile eza na maswa. Merci beaucoup tolingi toyeba papa ya Jean-Baptiste na mama ya Jean-Baptiste kombo na bango nani? Ba kombo na bango ezalaki Elisabeth na Zacharie. Merci beaucoup. Deuxième question na biso ezali Jacob Jacob biso sotoyebi na Bible na bana na nyonso bana ne 12 oyo azalaki na bango mwana nini apesaki tunique ya multicolore. Ezalaki Joseph. Kombo na mama Sophie naza mosali ya Nzambe na zvandi na yika 15. Merci beaucoup mama. Tolingi toyeba Jean-Baptiste oyo abatisaki Yesu Kristo kombo papa na ye na mama na ye ezali nani? Kombo mama na ye ezalaka Marie. Bongo papa na ye? Papa na ye ezalaka Merci beaucoup maman. Deuxième question na biso ezali na bana nyonso ya Jacob mwana nini Jacob apesaki elamba na ye ya multicolore. Ezaki mutapesaka. Merci. Kombo na nga sœur Dorcas na prier na église prophétique Royaume de Dieu. Merci beaucoup. Tolingi toyeba mpona connaissance ya Bible. Jean-Baptiste oyo abatisaki Yesu Kristo kombo papa na ye na mama na ye ezali nani? Mpona koyeba mingi to na lolenge ya boyebi bwa ngai selon âge nayebi ke mama ya Jean-Baptiste ezalaki Elisabeth. Maman papa je peux avoir la confusion c'est parce que nasala moi confusion lelo mo bizala. Merci beaucoup. Question mibale ezali na bana nyonso ya Jacob oyo abotaki 12 les 12 tribus d'Israël tolingi toyeba mwana nini oyo Jacob apesaki tunique ya multicolore. Mwana oyo vraiment Jacob alingaki na motema na ye mobimba ezalaki Benjamin. Kombo na nga Gérard nafana na Niger. Merci beaucoup. Tolingi toyeba Jean-Baptiste Yohane mobatisi oyo abatisaki Yesu Kristo kombo papa na ye na mama na ye ezali nani? Jean-Baptiste j'espère que koza Jacob. Merci beaucoup. Ebongo kombo ya mama na ye? Kombo mama na ye Yohan. Merci beaucoup. Deuxième question na biso ezali na bana nyonso oyo Jacob abotaki. J'espère qu'il abotaki 12 enfants oyo toyebi les 12 tribus d'Israël. Et mwana nini oyo Jacob ande kolinga apesaki tunique ya multicolore. Na mbano wande kulinga.
après soit le wifi à la Bible. Bonjour, moi c'est Frère Dominique, l'Assemblée de l'église du Nouvel, mais les lots, accompagné grand frère Nangaï Awa, et pas prophète Dada, le merci beaucoup tolingi toyeba Jean-Baptiste Yohan Mobatisi oya batisaki Yesu Kristo kombo papa na ye na mama na ye ezali nani? Kombo papa na ye na mama na ye ezali nani? En tout cas na bosani. Merci beaucoup. Deuxième question na biso ezali na bana nyonso ya Jacob. Mwana nini o Jacob apesaki mato na ye apesaki etinique ya multicolore tolingi toyeba. Apesaki na Joseph. Merci beaucoup pour la fidélité Bopesa na www.lenazarien.com site oyo et kokena ba site nyonso te ko zapper site zakaka moko. Merci beaucoup na la princesse de l'Éternel la sœur Tiffany Mokwa, la présidente du Parlement céleste oyo apesi biso espace oyo ya dimanche pour na ko présenter ka émission pour la connaissance ya peuple de Dieu. Merci aussi na technique oyo simbami na Jansi Makesa. Merci aussi na ba Lenazarien tout vous partout dans le monde entier bolinga kabiso bino moko boti koyoka mato na bino nini oyo ba chrétien ba oti koloba ngana zala ngana réponse ya kopesa te na yebi pe eloko te na yebi na ngeloko te boyoki na kozongisa fil et pas pasteur Vincent yenda kopesa biso réponse à vous. Bien-aimé dans le Seigneur, bateau bolanda 4 tranches nabino, toujours na site nabino bolinga mingi ya les Nazaréens, micro offert, toye lisusu na ndenge ya onction ya kosakana te, omoni émission zo ki mo muke noir repos, mais ce que tozongi na force, omoni biso tozonga kama muke sima poto sauter sous bien. Ya on appelle si merci mingi. Et pas à notre coordonnatrice, il y a une coordination, la présidente de l'Éternel, Tiffany Mokwa, la présidente du Parlement céleste, député quoi, n'a pas essayé de tebele, et puis n'a si ma caméra, on a Jobsi, nous n'avons pas molé mingi, azane ma vraiment madame, bon mon émission échanger. Alors ben de reban en Nzambe, question et tu n'as mis bon mi balé, bah tu ni question balobi, nani oyo azali para ya Jean-Baptiste. Bomonde bato babeti minoko bato batatone bato so babimi na église bato so bato ko sambela mais baso ko zongisa te yango to solo baboye esengeli bana na nzambe bazala formé côté ya bato boko pambolama boko sona mbongo tout ça bani c'est bien bon tout ça rappelle bien bon na musuni mais ko pesa pe formation pour bato ba sosola makabaza koloba ba comme na boyebi ya liloba nzambe c'est aussi mieux que côté ya bato Baba Kamamukili, et ça peut m'abaiter, mais ça peut m'aller à la former. Alors, bien aimé, quel soit les bosso, yango oyo. Papa ya Jean-Baptiste, et Zalaki, nani, na maman naï. Papa ya Jean-Baptiste, c'est Zacharie. Nalingala, Zakaria. Yende papa ya Jean-Baptiste. Maman Jean-Baptiste, c'est Zalaki, Elisabeth. Hein? Bazo qui message que pas ya encore pour la naissance. Ya mwana o bazako bengaye la voix qui crie dans le désert. Mongongo o ezako ganga na esobe. Donc papa na maman na ye, papa c'est Zacharie, maman c'est Elisabeth. Ba on est bato qui mela côté pa yankolo pour la naissance ya Jean-Baptiste. Mutuna mi bale tuna maki. Nani oyo na bana Jacob. Na bana Jacob oui, nani oyo Jacob apesaki elamba tunique ya multicolore. Moto oyo Jacob a pensé qu'il a pas multicolore, c'est très important libota. Il y a des gens bango, awa tozo pesa de ba réponse. Bozo kadja biki na Facebook ko makapo, lobiso bako tuna yo, oko tato sunde ndenge bende ba tatone. Oh Esaïe, oh Zaki Moïse, oh Zalaki Pasteur Vincent, oh Zalaki Jobsi, oh Zalaki Tiffany te bango te. Moto yo Jacob a pensé qui
elamba ya multicolore multicouleur parce que ezalaki ko représenter plénitude ya Nzambe bunzambe kati na mutu wana yango monaka batolo ba ke mutu azalaka bilaka ya Nzambe ata bobundisi ye boki olonga ye te parce que Nzambe kati na ye akomi Nzamba multifaçon yo bapesaki ye elamba multicolore ezalaki bongo Joseph oyo bandeko ne batekaki ye pona ba vision azeki ozwa batekaki en Égypte akomi kuna lokola basaki elamba ya multicolore malgré babotolaki bandeko na ye mais Nzambe asalaki na lolenge ya ba multifaçon kana Joseph pour promesse Nzambe ekokisamaka na bomona ye. Donc je crois que boza nesengo mingi ndenge boyoki ba réponse oyo nazongeli yango pour la meilleure audition. Papa na mama ya Jean-Baptiste eza bongo Zacharie et puis na Elisabeth. Moto yo Jacob na bana peseki elamba ya multicolore eza bongo Joseph. Na kanisi boza satisfait botika na bongo malamu na kasi mbasima to monana na pesi mbote na Bible so balanda kabiso na site na le Nazaréen o bazaka fidèle Nzamba pambola bango na pesi mbote pa ya Tandre Sunda na Belgique. Nzamba zala na ye pourquoi pas na pesa mbote et pas ya nanga siskale motema ya Ferdinand Frédéric Makela Nzambe aza na ye pourquoi pas na pesa pe mbote makasi et pas ya Rich Kitambala na Arabie Saoudite et puis nako zanga te ko sukisa et pas ya bandeko nyonso tout oyo toyeba na bango na poto na Amérique tout ça o balanda kabiso soki so maison nde to moneni balasima ko la pambola bino. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pete